To remercier bino nene boye botiki makambo na bino. Bobandaki na biso banda to na kufaki tokundi lelo tokosi 40 jours. Avant de commencer, s'il vous plaît, de voter encore 1 minute de silence. Merci beaucoup, Association Fournaise. Lelo eza mokolo ya suka, mokolo tokokabwa na biso nyonso po tobandaki banda makambo ebanda ti mokolo bakunda. Jela bana bavuta poto baya bana bayaki tosali ndengi biso babantu to bazalaka ezala mongala ezala mokongo ezala to babantu tofungolaki ndako tosisi oyo dernier hommage ya suka otosala mpona lelo tout le monde azonga activité na ye normal même awa na kati na Monique activité kozonga normal. Mama Monique aza ya na ngai tobandaki de bande de makambo ndenge tobandaki le tokomi na suka ya kosisa 40 jours yango wana tobimisi biloko oyo pesaka ya ye moko na ndako bafongolaki ndako. Vraiment, on remercie Batonio surtout, oyo ba participa qui de loin de près. Nandengi yatango to perda qui abison de ko bisonio surtout maman yaya leki. En tout cas, merci et monde yaka finance te. Vous en prendre. Mi ba yaki apé ba participa qui notre présence na bango et ça là qui bisonio surtout bien. Walionza 40 jours ya mama sociale Coca-Cola. Bali toleli mingi toleli ezali dernier jour.
Donc merci beaucoup avec le président Angola Ultima ingénieur Bravo. On a toujours assisté à la on travaille toujours ensemble. Merci beaucoup, très cher abonné, Bobby Boitard de Binonos Bomesana Kolanda Bongo, Angola Ultima Hora. C'est la voix de votre humble serviteur, Glody Le Futur. Merci pour na bozara toujours wana attentif pour nos informations. Une fois de plus, équipe Angola Ultima Hora et envoyé Glody Le Futur, votre humble serviteur. Là, je vois directement l'ingénieur Trido Bravo à qui je salue à passant les cordons. Et pourquoi pas toute l'équipe Angola Ultima Hora. Comme nous avons promis dernièrement, Ezaki Bongo Matanga ya Mama Monique. Waza aibani Bongo na kombo Dona Monica nganda Mama Monique na Luanda. C'est obabenga na porter impresario ezana muto azaki na ba entreprise na ye mama wa ebana ki Bongo surtout na monde ya musique parce que azalaki référence ya ba musicien principalement congolais à tout moment ba ki na mboka Angola mon côté ayaki sans pour autant aleka na nzela topé akutana Mama Monique azaki mama moko na motema malamu je pense bolanda ki Bongo ba témoignage na ye alors e bembe na ye e utai ko leka Bongo na mboka mopaya na France mais bato o bazalaka na nzinga na Afrique principalement na Angola basangana ki Bongo na place na ya musala o babengaka nganda Mama Monique na Luanda matanga e leka ki Bongo le 13 août ya mois ya août e utai ko leka pe et Kundamaka le 14 et le jour où tozolo banabino lelo eza le 11 eza jour où la famille en général et là je vois directement Noko Jidoka Loyalo et toute la famille ba décida ki pona ko sala 40 jours yangone bozo mona na minute oyo toza vraiment na les bota au bazo ko bongisi la biso ndenge nini 40e jour ya Dona Monica egoleka awa na esika oyo ezalaki pe aye place nini bengami na kombo ya nganda Mama Monique na Luanda comme vous pouvez le constater bobi awa bazo sala ba préparatif comment est-ce que bakoyamba bandeko o bakoya dans l'ensemble pour que to kabwana ne balobaka bongo mutakufi et sengelaka 46 jours pour ba panza matanga ne balobaka alors lelo ndeza mukolango on est le samedi 11 août 2025 et ça jour oyo tozo panza matanga ya Mama Monique comme vous pouvez le constater à travers les images que bande bazo préparer ba mama bandeko ba se disposer bazo préparer nengni ba koyamba bantu to sapela mama to tuna eta mwa motuna mama Boitard papa. Bonne santé. Bien papa. Tokutio awa boni ba préparation par rapport ya kei au bozo sala pona bandeko oyo bako ya na cadre ko ya 40e jour ya Mama Monique au tote ko perdre. Biso toza to préparer ka bilo olia po batu balia moi lo olia sala bien na omela nde biso toza ka kota cuisine. Te que nyonso ele kanamo bien. Alors promettre que kei vraiment sala ma bien. Eza vraiment bien. Merci beaucoup, pas de problème. Wabine ba mama bazo pesa témoignage toke pe atomoni mama azo sokola basani. Maman na biso Boitard de mbote. Boitard de papa. Bonne santé. Santé moi mke. Tokuti azo bongsila biso banzongo place nini bokocha bilé ino pour na 40e jour ya Mama Monique, défunte Mama Monique. Mama Monique aza ya na ngai to bandaki de bande de makambo ndenge to bandaki le to comme na suka ya kosisa 40 jours ya ngwana to bimisi biloko oyo pezaka ya ye moko na ndako ba fongola ki ndako to bimisi biloko ya ngwana to zo bongisa pona organisation ndenge ba kotiela biloko na mesa. Par rapport à Ndeko Bokoyamba, mais sinon préparation sur les gars comment? Préparation penza banda lobi to koma kiti lelo mabosa nous se bonga ma préparation penza de kakitoko penza. Merci beaucoup. Penza na nzambe préparation penza kende kitoko. Merci beaucoup maman. Bobby ne bozoka toujours témoignage. Toza pena ba maman mususu oiko réagir mbote maman. Boitard maman to kutio pe awa na cadre ya 40e jour ya Mama Monique to te ko perdre salari passi mais ezanzela bisonner sommeil lelo ezam koto to panza matanga pour za 40e jour. Alors préparation zo le kandeni pona ko yamba bandeko ba ko ya ko kabula matanga na biso. Bon préparation zo le kanango bien. Ezolo kanango bien na ndenge ya malamu penza na ndenge ya sérieux lelo za mukolo suka
mokolo tokokabwa na biso nyonso po tobandaki banda makambo ebanda ti mokolo bakunda tokundi tosilisi toye lisusu donc tozalaki ya depuis mercredi toye tovandi na bana mibale tosololaki masolo elekaki kitoko sikoyo lelo eza mokolo ya suka ya 40 jours tokomaki lobi na pokwa tolali awa biso bamama na ka ndenge yozomona préparation ndenge ezoleka na kimia nyonso papa. Merci beaucoup maman pour la parole. Maman a invité ça aux alamans et moi à Roloba. Abi le loni tozolinga to kabona biso nyonso to sangala ki na dernièrement tant au père de maman Monique les lo siko to pour la préparatif boni ba préparatif zo salama. En tout cas et ça ma penza kitoko makasi nebi ki ya lobby belé ngana na ngapeleki na baleki ya Monique ngapena na pe leki. Alors, en tout cas, la préparation, donc il suka. Merci beaucoup, Wabi. Les enfants, il y a suka par rapport à maman Monique, au père de dernièrement. Awa na Luanda, binganda maman Monique na Luanda. Alors, tous les enfants, bande comme Soussou, maman Boitard. Wabi to kutio awa. Ozana Nindeko, Yaya, camarade, par rapport à deux fins de maman Monique, au père de dernièrement. Ya maman Monique aza maman aza belle-sœur nanga kunyada nanga ya ayambanga malamu na kota libala mokie na mwasi aleki na bango ya suka mwasi no jidoka. Ah ok, ça va, mes condoléances une fois de plus, mais les deux jours en autozo qu'on s'est séparés na bandeko. Alors préparatif neni bosaliango le fait de rozalape moko ya membre ya famille. Ya tu organises bien, nous sommes les canons bien ensemble ensemble. Yeah. Parce que ça, les hommes qui ont souka, tu as kabwana, faut les caca malam. Le cas tu tiens ensemble, la carte nous sommes les cabisso bien. Merci beaucoup, Babi. Tu as appelé maman Awa. Tu as dit un mot maman Kozanango par rapport à bandeko oyo bakoya ko talabiso lelo. Pour la bandeko bakoya lelo to séparé na bango matanga un mot ko lancer na bango. Baya malamu. Préparatif est vraiment bien. Nous sommes les malamu. Vraiment, na combo na yesu nous sommes les malamu. Merci beaucoup, maman Lobi na combo na yesu nous sommes les bien. Babi wana zalaki bon ba préparatif par rapport il y a nengi réception ko salama ko yamba bandeko bakoya poto kabole longo na bango matanga. Alors pour le moment tozape na bandeko qui font aussi partie de cette organisation. On se rappelle déjà le 13, le 14, dans le moment où et pour le moment, dans le 40e jour, il s'agit très bien de Noko Jidoka qui est là aussi entre nous. Boitard Noko Jidoka. Ouais, Boitard, Angola, voilà. Merci Noko Jidoka, une fois de plus. Et pour le moment, tu as déjà les 11 où ils ont bon jour bodistek pour la séparation. Ils ont 40e jour après qu'ils m'ont à Kende. Alors comment est-ce que vous avez ma préparative par rapport à bateau tu recevoir les lopoto panzamata en Balobara? Ok, merci beaucoup pour adresser la parole. Premièrement, on remercie Batonio surtout où participé qui de loin de près. Nandengi yatango to perdaki ya bisonde ko bisonyo surtout maman ya leki en tout cas merci et monde ya ka finance vous comprendre mi ba ya ki apé ba participer ki notre présence na bango et ça la ki bisonyo surtout bien to bandaki yango e bandeli et comme il y a suka tonde ko zila bana 40 jours normalement c'est le cas to ane ko zila bana ba buta poto baya bana bayaki to sali ndengi biso ba bantu to bazaka ezala mongala ezala mokongo za to ba bantu. Nous faisons la kindaku, tout ce dernier hommage. Il y a Souka, tout ça là pour l'élo. Tout le monde a une activité normale, même à la 4 Monique, l'activité est normale. Tout ça, préparatif, il y a 40 jours. À partir de 18h et 19h, on est là. Pour comme ce que la fête. Pour si tout ce qui est bimia, qui a tikibiso, avec la kimia. En tout cas, on remercie maman Nyos, Bandekona Nyos, Batiki Makambote. La bande de Bozalia, pour reprendre Bango. En tout cas, vraiment, Oyo, et Zaka pour la maman Monique. Et Zala pour la bisonio, ça continue. Continuité nango, et Zala toujours. Na ba maman Nyonso, Bolaksa Bolingo Oyo, Bolaksa maman Monique. Donc vraiment, merci. Nous avons pourquoi, et Zala nango fétité, bah éviter moutouté, et Zate que Bobenga Kinga était en pour comportement, ou on a biso to Zala mingi.
Aux hommes, ils ont fait titer, bah, c'est mon invitation. Ils ont dispo à Koya, aïe, oh, Monique, empêche-moi d'aller quitter, c'est pas grave. Donc, message, on a adressé quand même. Alors merci Roman, on a bien pour l'Andara Angola Ultima Hora. Et pourquoi pas un grand merci aussi na bas de Mario, Wazak Bongo derrière la caméra. Et moi, votre humble serviteur, Dodi Les Futurs, Wabi, Tozawana vraiment to bandi. Alors, Bogomon a l'accepté à travers les images. Nenge, tout ça, le déroulement. Il y a 40e jour, il y a Maman Monique. Merci, on se capte, à plus. Remercier bino ndenge boye botiki makambo na bino bobandaki na biso banda to nakufaki tokundi lelo tokosi 40 jours vraiment de remercier bino moi mai biloko ya kolia ezali awa nde tovandi lere moko totelema moko mwa biere ezali mwa mai ezali tomeli misiki mpe ezali oyo basepela kobina babina atuka vraiment ezali mpona tokokisa mibeko ya mokili ndenge ezali 40 jours ekoki lelo donc matanga tobandaki sikoyo tokomi na suka. Merci pour la présence na bino nyonso. Bon appétit. Bon appétit.
Merci beaucoup de ce matin déjà. Maman sont ok. Le col a posé là qui va le temps, on va continuer à tomber la tosawana. Avant de commencer, s'il vous plaît, de voter les mains, encore 1 minute de silence. Sur Bosani et Zambo dans 40 jours ya maman. Yami balé et Zambo de tout le monde qui s'en moute et Namboka général sans tout le coup. On a outil politique à Misso Namboka Espagne. Merci beaucoup, merci. Merci. Donc on est battu pour remercier Bandegognoso. Premièrement, nous allons remercier la famille Mobibaya, maman Monique. Famille Mobiba, il y a Donna Monica, merci. Pour remercier
bino parce que makambo ebandaki kitoko tozo soki sape kitoko. Merci encore de plus à la famille. Merci la maison production Louche d'or avec Nogo Jidoka. Tokobeba Nogo Aya pour 2 minutes, il y a un message au Akopesa et puis il faut continuer. Tant que Nogo Jidoka, Zoya Mama Akopesa la bien. Alors, il faut passer à Nogo. Moi, il le va, c'est ça la bien. Merci. Alors, Bonne nuit à todos. Vraiment, ça va de juste. Il y a qu'on remercier dans les communes sur Oyo, Bandaki Nabino, les Bandeli et Liwa et Nabiso, Maman, les qui n'ont les Oyo. Merci beaucoup. Il y a qu'on remercier l'association, surtout Oyo et Poulé et Bandeli qui n'ont souka. Les Bandeli, la société Fonex, association. Et avec mon président, Papi Navine, s'il vous plaît, ceux qui ont vu l'hôtel matin pour le dire quand même. Merci beaucoup, Nano Sotosani, pour la vie. Le bon moment, jamais matin, ils étaient tout simplement comme ils sont pour la réalité. Nous, surtout, dans les bandes qui sont dans ma casse, dans ma casse, il y a un mais pas la vision surtout. Merci beaucoup, Association Fonex, Oyo Sali, dans Makambo. Donc, deuxième association, Bon Mongo, avec le président Ingela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Ok, la troisième association qui vous pour Fadam. Qui vous pour Fadam, pour la maison, comment on a l'hôtel. Merci beaucoup. On va dire qu'il y a une grande dans les familles qui nous soutiennent. Oh, les salariés, ils ont la pour la donne de la tête. Et ça va pour la mission de tout le monde. Mila et la quantité de nuances. Vraiment, merci beaucoup. Je demande le nom. Ce qui 40 jours, c'est les gars qui. Donc, pour ces 40 jours, votre bandit, vous avez un ban à Baouta Poto, Baya. Ban à Baya qui pour une semaine, tout ça, il est mis sur avant tout aux Africains. Donc, il faut que vous ayez tout le ministre qui la donne. La ministre de la Monica, Azazou n'a mis sauté, Azaz les Sikana et Asukana et Sero. Awa, on y est au mairie, quand on dit que bandit, qu'on est là, Awa, Abou. Sauf que tous les bandits montent sur la carte de loquette, on est dans la carte de loquette. Loufoun. Merci beaucoup. La raison ici, le micro, pas hier. Et donc, donc, merci beaucoup avec le président Angola Oufimora, et je n'ai pas on a toujours assisté à la on travaille toujours ensemble. Merci beaucoup, ma chère. Voici votre micro. Merci beaucoup. On est Zalaki Papa Jidoka. Babi Makamoto, ceux qui est là parce que le long a mandé ici sur les derniers jours. Tous ceux qui est là bien. Babi l'association la Bisso, l'association Kaneto Tikoloba, l'association Etikaki Bissoté, l'association Ezalaki Nabiso du début, qui le commune à Souka. On appelle la madame Soudotama parce que ma campagne est à la télévision. Merci à l'association Kivuka. Association Kivuka, merci. Merci à l'association Bon Moko avec président Indira plutôt. Et je dis également aussi merci à Maman Meche Kilo Yamboka. Merci encore de plus à l'association Fones avec le président Papi Mavinga. Et merci à ma maman Nyonso Bazalaki. De loin ou peu près, il y a maman Nabisoto na Monica Botika qui bisotait du début à la fin. Merci Nabino Nyonso. Tokoza matin, les alamaka kabalobi, Chouchalimière. Moi, ma combo, moi, mi balé, mi sa tundenge zalaka, et que les biens de Zosala Makanabiso. Et je dis également merci na maman Nabiso Nyora Mavinga. Maman Nyora, Azaki
moninga ya mama na biso Monica. Aza. Ah, ok. Yewana. Ok. Merci beaucoup. Tous on continue et je dis également merci na Paulo dos Santos les guerriers ayambaki ba mama nyonso na plaka na bana. Place ba mama bakendaki kolia. Pokaka mpona matanga ya Dona Monica. Babona wana tokodepate pour remercier ba nyonso. Tous on continue. Koloba merci na Odette Mafuta Yasango. Merci na Diele Macharanzambe. Merci na Maman Charlotte Mundaka. Et pourquoi pas je dis merci na Valim Malaya Jobumbara. Est-ce que ça va là? Merci également na Donna Sini. Sini, je te salue. Merci pour avoir été prévu à la fin. Toujours dans ces messages Oyo, en tout cas, ils appellent toujours Carapon à Bandeko Oyo Maza Awa. Balobi association Bomoko, ils ont lancé message. Baza na concert Bakobeti ça le 1er novembre, Bakobeti sa fille la Basele. Akobeta le 1er novembre, et pas ya Diego Monama, et pas Diego Monama le 1er novembre. Tous à la wana pour nous soutenir Makamunyoso. Merci na Olga Musungu, maman sociale. Merci na Lutte et Bala, la femme qui pèse. Merci également na Barry qui la sexy. Charlotte Mundaka. Merci na groupe Dikini et Didi Kinouani. Et je dis encore également merci à Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko, Atika Kidje, merci à Moute Bakchina Wina. Nayebi ke ekoko menaye na ma patron nyonso soki nataki komote moli bisaka na mosoka pana sima. Merci na bienvenue oyo ya Koko Malanga. Merci na Giatika, le patron Giatika. Pardon. Merci beaucoup. Babi moi transport le nom na yeko sala maborote le nom na yeko sala na bébé nanga. Na lobaki makamba mama Monique na kotika ya motele na bandaki de bande na kosusa na suka. Sona mona ke loko e ko empêcher que za mwana ngadi na koka ka mwana ngada ya na yeko sala. Donc ya mona na yeye le nom na sali na bébé nanga. Jeje noble. Imbattable, le lot na sali na moi na bébé choucha zawana. Donc na ebi ki na mozwa yambo bébé pa kosepela le lot bimi esika ba papa abozanga milikite. Pour le lot zamu kona suka te kokutanga le 1er novembre na fila basele. Merci encore na présence ya Perrine oyo ya Shora. Merci na Perrine oyo ya Shora. Merci na encore de plus na Charlotte, toujours qui est vers la fin. Darik la sexy, toujours qui est vers la fin. Toujours bandana bandeko na biso ba musicien. Bon compliqué bisoté. Tozana ba musicien kakami balé ba kobeta. Balobi na ngashusha aweza teke. Oh boye. Sylvain Lumbila, le grand géant. Bambote na yo, présent Liki Tukumata. Balobi deux musiciens ka ba kobeta Janelina Fila. Paul Lezali Souka, donc on est là. Tozo banana leader fila, 42 tolobaki, tobandaki malam, tozo kende na Souka, to suksi malam. Ba mama muta vanda te, ba mama ba bibino bole kara ba mone bele te, ba mama muta vanda te. Nene leader fila zo mata, donc makambozo banda. Na pesi ba américain nyoso ba bote na bango. Ba américain nyoso ba bote na bango. Odette Mafuta Yasango, grande sœur propre. Ba grand bisou, pourquoi pas maman tété. La petite Junior Fina Zapi. Falimbala ya Jobumbala. Le lona monyo naza ko sepela sango kende pa Flora da Silva. Dona baby na pesi ebe bambote bana nyoka nyoso bambote na bango.
balobi Junior Fila ye wana leader Fila azoke na biso malembe tozokende kaka malembe lelo ezali 40 jours ya mama donc malembe
Association Moko Junior Filaeo Garçon Moyembe Aïe Yoka Sylvain Monganza Mesa Cometa Monganza Mesa Cometa Moyombo Wanero Kito
mama lokomo na bisengo na zona libala yo ekomi nzela ya liwa mpe ya liwala ngai okomisi ngai ndumba kasi mpesanga ta chance na bokolo epe lokolo fele lobila kokufa nsima na nga oyebisaka obombela biso verite. Obombela biso verite. Loco! Oui, alors. Aïe. Aïe, président Ingila, président Ingila. Fila basele, et junior fila, mais fila basele, oh yemba na bapube kale, yemba na bafere, yemba. Vraiment, production, junior, son excellence, monsieur le colonel Edgar, tout ça awa, na roi de fête, les premiers tout ça, la télévision surtout, invité spécial, j'en ai même pas essayé à passer Boinaye, oya koyoka vraiment tofandaki tolalaki mingi tofotolangala tokolelaka bibebe te ebe tosepelaka mpe donc bato nyonso bozali awa le 1er novembre toza na concert na roi exercège à Dego Monoma signé monsieur son excellence attaché de l'ambassade du Congo Brazzaville monsieur Edgar mon collègue merci beaucoup ma maman tous les regards du bébé, tout ça, voilà, les premiers, la roi de Saint Padego, concert VIP. Les gens qui ont appelé l'objet, pour la vraiment, Rumba et Lito. Merci beaucoup, je suis charmé pour la personne. Et là, ça va dans le maman veut t'appeler, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, vivo Tanda, sous sa lumière, un boya de moi, la personne va porter belé, tous autres qui le supposent à Tchandeli, mais comme ça, à Bissia Baza, Toyo Kanan, il y a Tchandeli, et un de ma bisso Nicolo, et puis tu m'écoutes le 1er novembre, avec Phil Labassele, par le Bito Zalawana Bissoniaso. Je le l'aimable, tous ensemble. Merci, merci, donc je dois encore une fois merci. Il y a Tchandeli Bemba, on boka na yo, ville na maboko donc. Tchandeka, association Maboko, on est là. Merci. Merci. Président Leki, on a eu le bon Merci Chicha. Donc à l'occasion, il y a des Torobara de 40 jours. Donc c'est pour cela. Donc toujours mes mamans, c'est la peine à bien. On va faire la zone ça tout de suite et que ça va moins image quoi. Des grands managers, toujours managers. C'est ok. Le boss des gars.
Allez, ok.